Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Oui, je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Aujourd'hui, c'est la maternité des solutions. C'est un jour où nous affrontons des solutions dans la présence de Dieu. Un jour où ce qui était promesse peut devenir réalisation. Un soir de tout est possible. Un soir de tout est possible. Une soirée où rien n'est impossible à celui qui croit. Une soirée où la foi s'exprime pour avoir ce que nous attendons des Dieu. Et je crois ce soir que quelqu'un par sa foi fait l'impossible devienne possible. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode 15. Du 13e au 17e verset. Exode 15. Du 13e au 17e verset. C'est un chant, un cantique que les enfants d'Israël ont chanté juste après la sortie, la traversée de la mer Rouge. Ils ont loué le Seigneur pour ce qu'ils venaient de vivre. Mais au même moment dans cette chanson, ils ont formulé une prière. C'est cette prière que nous allons voir ce soir. Nous avons commencé avec cette prière le mercredi passé. Aujourd'hui, nous allons avancer un peu. Verset 13. Du livre d'Exode au chapitre 15. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple l'apprenne et il tremble. La terreur s'empare des Philistins. Chef des dons s'épouvante. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur le surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur le montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, ô sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta miséricorde a conduit ce peuple. Ta miséricorde a délivré ce peuple. Mais ta puissance les dirige. Où? Vers le demeure de ta sainteté. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu fait à ce que moi et toi nous sommes devenus des chrétiens. A fait à ce que moi et toi nous puissions recevoir Jésus. Car c'est une grâce de recevoir Jésus. Ce n'est pas quelque chose que nous avons de nous-mêmes. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par nous-mêmes. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais ça ne se limite pas là-bas.
de recevoir Jésus, ya koyamba Yesu, il faut aller de l'avant. esengeli na yo okende Mais liboso. pour aller de l'avant, Kasi po ete yo okende la liboso, puissance de Dieu prend le relais. nguya na Nzambe yango nde ekotaka siko na Alléluia. mosala. Amen. La puissance de Dieu prend le relais. Nguya na Nzambe yango nde ekotaka siko na La mosala. puissance de Dieu nous dirige. Nguya na Nzambe yango etambusaka biso. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elingi koloba Que nini? la puissance de Dieu nous dirige. Ete nguya na Nzambe nde etambolisaka Puisqu'on nous biso. dit la miséricorde nous conduit. Po ete balobi mawa na Nzambe nde ekambaka On biso. dit la puissance nous dirige. Kasi balobi nguya na Nzambe nde Mais etambusaka dirige et biso. conduire, ce sont des verbes amis. Kokamba na kotambusa yango eza lokola ekokani. Mais dans ces textes, Kasi na kati ya makomi ils n'ont oyo pas de même signification. yango eza na ndimbola moko te. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu nous dirige. Nguya na Nzambe ezotambolisa biso. Elle nous conduit Yango ezotambusa to ezokamba vers biso. un point bien fixé, Ezolakisa biso nzela na esika oyo penza eza ya malamu. vers un endroit connu Na esika oyo eyebani. de la puissance de Dieu. Yanguya na Nzambe. Si pour les enfants d'Israël, Soki pona bana na Israele, la puissance nguya les a conduits jusque dans la demeure yango etambusaki bango kino na de esika na bango ya de kovanda. Dieu, To etambusaki bango kino na esika ya bule ya le Nzambe. mercredi, nous avons dit Mokolo ya misato que c'est tolobaki le lieu de l'accomplissement des promesses. yango eza esika ya bokokisami ya bilaka. C'est Canaan, la terre promise. Ezali kanana mabele oyo ya elaka. Mais toi et moi, Kasi yo elongo la nanga. puissance de Dieu nous conduit Nguya na Nzambe ezotambusa vers biso. un lieu précis. Na esika oyo ebongisami. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elingi koloba nini? Quand la puissance nous conduit, Tango nguya na Nzambe ezotambusa biso. même quand nous nous écartons, nous, du chemin, Atako soki biso tokei mosika to libanda ya nzela. la puissance de Dieu nous ramène Nguya na Nzambe ezongisaka vers un biso. lieu fixe. Ezongisaka biso na esika oyo ebongisamaki. Ce lieu peut être Esika yango ekoki ton kozala travail. mosala na yo. Ce lieu peut être Esika yango ekoki kozala la maternité. kobota. Ce lieu peut être Esika yango ekoki kozala les mariages. libala. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Po ete eza na elaka moko likola bomoi Il na y a yo. des promesses sur notre vie. Eza na bilaka likola bomoi na biso. Jésus est mort Yesu akufaki pour que les promesses de Dieu po ete bilaka na Nzambe faites à Abraham oyo esalamaki na balayama s'accomplissent pour nous. ekokisama po na biso. Cela est écrit dans Galates. Yango ekomami na mokanda ya Mais bagalatia. pour que ces promesses s'accomplissent, Kasi po ete bilaka yango ekokisama, la puissance de Dieu intervient. nguya na Nzambe yango nde yaka kokota na mosala. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Tala tina nous nini. devons chercher la puissance. Esengeli na biso tolukaka nguya. S'il y a des promesses sur ta vie, Yo oza na bilaka likolo ya bomoi na yo. est-ce que tu as des promesses sur ta Yo vie? penza oza na bilaka likolo ya bomoi na yo. Est-ce que tu as une parole que tu aimerais voir s'accomplir, se réaliser dans ta vie? Oza na liloba moko oyo olingi yango ekokisama na bomoi na yo. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Yo oza na bosenga ya nguya na Nzambe. Parce que c'est la puissance de Dieu Po ete eza nde nguya na Nzambe qui nous guide oyo etambusaka biso. vers l'accomplissement de cette promesse. Etambusaka biso kino na bokokisami ya elaka. La puissance ne tâtonne pas, Nguya na Nzambe yango etepaka te. c'est la direction. Eza ezolakisa yo La nzela. ligne est droite là. Nzela yango eza penza ya molongo. Même quand toi tu veux prendre des tournures parce qu'il nous arrive de prendre des tournures, de nous fatiguer, Tango mosusu yo olingi oleka na banzela ya mokuse po ekomelaka biso ta mosusu tolemba. la puissance de Dieu Nguya na Nzambe amènera. ekozongisa yo. Pourquoi? Pona nini? Direction dans ce texte-ci veut dire aussi, diriger dans ce texte veut dire aussi Kolakisa nzela awa na makomi olingi koloba boye. rafraîchir. Kozongisa sika. Donc quand je suis fatigué, Tango nga na lembi. j'ai tellement attendu la promesse. Nga na zeli penza elaka tango J'ai molai. tellement attendu que je suis fatigué. Na zeli yango kino na lembi. La puissance Nguya te rafraîchit. yango ezozongisa yo Elle te sika. donne de quoi te donner la force Ezopesa yo makambo oyo ekoki kopesa makasi. pour te relever et continuer à marcher. Pona kotelema pe na tina ete okoba na kotambola. Qu'est-ce qui te fatigue? Nini yango ezolembisa yo? C'est l'attente des enfants, Eza bozeli ya bana,
La puissance de Dieu nguya na nzambe te le donnera. yango ekopesa yo Mais la yango puissance de Dieu mpe nguya na nzambe te donnera aussi de la force ekopesa yo mpe lisusu makasi pour continuer à marcher mpo ete yo koba jusqu'à kotambola arriver kino ete à okoma l'accomplissement de la promesse. okoma na Donc bokokisami la ya puissance elaka ne te laissera pas en cours de route. nguya ekotika yo na nzela te Sinon, elle va faillir à son obligation. soki te ye akokweyisama na likambo esengelaki asala Elle a pour objectif yango eza na ntina moko de t'amener ya komema yo à vivre les promesses de Dieu dans ta vie. ya komema yo na ntina ete yo Alléluia. obika bilaka ya nzambe Est-ce na que je bomoi na parle aux yo gens qui ont de la promesse? nazoloba na bato oyo baza na bilaka Est-ce que je parle aux gens qui ont des paroles de Dieu sur leur vie? nazoloba na bato oyo baza na maloba ya nzambe likolo ya bomoi na bango Ce soir, na pokwa na la lelo puissance de Dieu nguya na nzambe t'amènera ekomema yo à vivre ses promesses. ete yo obika bilaka yango Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Dirigé dans ce texte kotambusa na nzela na makomi oyo veut dire aussi elingi koloba lisusu te conduire en lieu de repos, kokamba yo to komema yo kino na esika oyo ya bopemi un lieu de jouissance, de bénédiction. esika oyo okosepela na mapamboli na yo Même la manne atako mana a cessé de tomber yango etikaki kokweya quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. ntango bana na israele bango bakotaki na mabele ya elaka Pourquoi? mpo na nini Il était temps de manger les fruits Et de la comment- terre promise. ekomaki nde ntango bango esengelaki balia mbuma ya mabele Pour elaka que cette parole qui dit mpo ete liloba wana oyo elobi un lieu où coule le lait et le miel eza esika oyo mafuta ya nzoi mpe miliki esopanaka soit une réalité. yango ekoma mpenza bosolo Alléluia. amen Alléluia. amen Ce soir, na pokwa na la, lelo la puissance de Dieu nguya na nzambe va rafraîchir certaines d'entre nous. yango ekozongisa sika Parce bato qu'il y a mosusu ceux-là kati na biso qui sont fatigués. mpo ete eza na bamosusu oyo balembi Ils sont fatigués. eza na bamosusu oyo Ils balembi disent que la promesse tarde. balobi ete elaka Et eumeli pourtant, Habakkuk dit, attends là. nzoka nde abakuku alobi zela Mais yango comment attendre quand il y a des péninas à gauche et à droite? ndenge nini nakoki kozela soki penini aza na ngambo ya mwasi na ya mobali La puissance nguya va te rafraîchir. yango ekozongisa yo sika Alléluia. amen Alléluia. amen La puissance de Dieu va te rafraîchir. nguya na nzambe ekozongisa yo sika Quand la puissance de Dieu te dirige, ntango nguya na nzambe ezotambusa yo il fait autre chose. esalaka mpe eloko mosusu Il crée la frayeur de l'autre côté. yango ekelaka bobangi na ngambo Le mosusu verset 14 et la suite. molongo ya zomi na minei mpe na oyo elandi Le peuple qui attend que tu es un homme oint, les peuples, libota les ennemis banguna qui ont appris oyo bayoki sango tout ce que la puissance a fait, makambo nyonso oyo nguya na nzambe esali ils entrent dans la frayeur, bango bakoti na kati ya dans somo la ya makasi terreur. bakoti na kati ya bobangi Une peur violente. bobangi moko ya makasi Tu n'es même pas encore arrivé à leur niveau, nanu okomi ata na esika oyo bango baza mais te eux, ils ont peur de toi. kasi bango bakomi kobanga yo C'est ce que Rahab a dit aux espions. yango wana nde oyo Rahab alobaki na banonge Ici, panique générale. awa kobanga ekoti ya makasi Qu'on a appris ce que la puissance fait. mpo ete biso toyoki sango ya nguya oyo esali Alléluia. amen Sur le chemin de l'objectif, na nzela oyo ya kokokisama ya likambo il y a des choses que la puissance fait pour toi, eza na makambo oyo nguya na nzambe esalaka mpo na yo afin que tes ennemis soient dans la terreur. na ntina ete banguna na yo bakota na somo Tu n'es pas peut-être encore arrivé à Cana, nanu yo okomi na kanana te mais tu as vécu des choses. kasi yo obiki makambo Tu as fait tomber Jéricho. yo osali ete jeriko ekweya Haï est tombé. ayi mpe ekweyaki Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. eza na makambo ebele oyo Et ekweyaki toutes ces choses-là mpe makambo wana nyonso font que les ennemis ezosala ete banguna sont en panique, bango bakomi kobanga dans la peur. bakomi na kati ya bobangi Or, la peur de nzoka nde l'ennemi, kobanga monguna tu t'avoues déjà vaincu. yo moni ete osi olongami Parce que tu n'auras même plus la force de combattre. mpo ete okozala lisusu na makasi ya kobunda te Alléluia. amen Alléluia. amen Panique totale dans les camps des ennemis.
kobanga ya makasi na ngambo ya banguna. Ils ont mis tellement de cales sur ton chemin. Bango bachaki penza ebaka na nzela na yo. Ils pensaient que tu ne vas pas y arriver. Bango bakanisaki ete yo okokoma te. Mais surtout que komi. Ok. Alléluia. Amen. Ils commencent à se poser des questions. Bango babandi komi tuna Il motuna. fait quoi ici? Azo sala nini awa? Et puisqu'ils t'ont vu, Pe lokola bango ba là moni où yo. ils ne t'attendaient pas, Na esiko bazalaki kozela yo te. panique générale. Bakomi kobanga. C'est ce que la puissance de Dieu Yango wana nde oyo nguya fait na dans nos Nzambe vies. esalaka na bomoi na biso. Alléluia. Amen. C'est ce que la puissance fait. Yango wana nde oyo nguya na Nzambe esalaka. Il crée la frayeur de l'autre côté. Ekelaka somo ya makasi na ngambo mosusu. D'ailleurs, dans le psaume que nous avons lu l'autre fois, Na loyembo oyo totangaki na mbala oyo eleki. psaume 59, Na loyembo kama mitano tuku libwa. 12 pour les uns et 11 pour les autres. Zomi na mibale pona basusu pe zomi na moko pona baike. Ça dépend des versions. Yango etali kaka ekomeli oyo ya Biblia oza na yango. David dit quoi? Dawidi alobi nini? Que ta puissance Tika ete nguya na yo. fasse vagabonder mes ennemis. Etelenganisa banguna na ngai. Fasse errer mes ennemis. Etelenganisa banguna na nga. Alléluia. Amen. Quand ils me cherchent, Tango bazoluka nga. ils sont en train de rond-point. Bango baluka kaka. Ils ont effacé mon nom dans la liste de promotion. Bango balongolaki kombo na ngai na kati ya bata komata pete. Mais quand on cite les promis, Kasi tango batangi kombo ya bato oyo J'y bamati suis. pete, nga naza na kati. mais comment cela s'est-il passé? Ndenge nini yango esalemi? Comment il s'est retrouvé dans la liste? Ndenge nini ye kombo ne ekomi na kati? C'est moi qui ai saisi. Eza ngai nde moto nakomaki J'avais bakombo ya enlevé son bato. nom. Nalongolaki kombo na ye. La puissance de Dieu Nguya na Nzambe est capable de t'introduire là où on ne t'attend pas. eza na makoki ya kokotisa yo na esika oyo Et bazalaki la kozela puissance de te. Dieu est capable Pe nguya na Nzambe yango eza na de makoki faire tourner tes ennemis au ridicule. ya kokomisa banguna na yo bakoma zoba. Alléluia. Amen. Ils les font tourner au ridicule. Esali ete banguna no bakomi zoba. C'est ce que Élisée a fait Yango wana nde oyo Elisa asalaki. avec ceux qui sont venus le chercher. Elongo na baye oyo bayaki koluka ye. L'armée était là derrière. Mapinga ezalaki wana na sima. Ils venaient pour arrêter Élisée. Bango bazalaki koya pona kokanga Elisa. Mais quand ils sont devant Élisée, Kasi tango bango bakomi liboso Il ya pose la Elisa, question. batuni motuna. où est Élisée? Elise aza wapi? C'est Élisée qui répond. Bongo Elisa ye moko nde azopesa bango Je vais yano. vous montrer où il est. Na kolakisa bino esika azali. Il les amène jusqu'à Samarie, Ameme bango kino na Samarie. là où était le roi. Esika o mokonzi azalaki. La puissance de Dieu est capable de beaucoup de choses dans ta vie. Nguya na Nzambe eza na makoki ya makambo ebele na Sur bomoi ce na yo. chemin-là où il te conduit, Na nzela wana oyo ye azomema la yo. puissance est capable de te donner beaucoup de choses afin que tu continues à espérer en Dieu. Nguya na Nzambe eza na makoki ya kopesa yo makambo ebele na tina ete yo koba kochela Nzambe motema. Ce soir, Na pokwa na nous lelo. allons encore chercher la puissance de Dieu. Biso tokoluka lisusu nguya na Si tu as Nzambe. une promesse bien précise, Soki ozana elaka moko. si tu as une parole qui est sur ta vie, Soki ozana liloba moko eza likola bomoi na si yo. il y a une parole de la Bible que tu as fait sien, Soki ezana liloba moko ya Biblia oyo yo komisa yango ya yo. ce soir, Na pokwa na lelo. tu vas dire à Dieu Okoloba na Nzambe. que ta puissance Tika ete nguya na yo. m'amène à vivre Emema ngai na tina ete na bika. cette parole. Liloba oyo. Cette parole doit devenir oui et amen dans ma Liloba vie. oyo esengeli ekoma amen na pe iyo na bomoi Les na nga. promesses d'Abraham, je dois les vivre. Bilaka oyo ya balayama esengeli nga na bika yango. Parce que Christ est mort Po ete Kristo akufaki afin que ces promesses d'Abraham s'accomplissent dans ma vie. na tina ete bilaka wana ya balayama ekokisama na Que bomoi na mes nga. ennemis ne meurent pas. Banguna na nga bakufa te. David a dit que mes ennemis ne meurent pas. Dawidi alobi banguna na nga bakufa Qu'ils te. restent là, Batikala mais wana. que la puissance les fasse vagabonder. Kasi nguya na Nzambe esala ete bango Que la batelengana. puissance de Dieu le tourne au ridicule. Nguya na Nzambe esala ete bango bakoma bazoba. Alléluia. Amen. Nous allons prier bientôt. Biso tokosambela kala mingi Que te. la puissance de Dieu Ete nguya na nous Nzambe dirige etambusa biso vers le lieu
na esika oyo de l'accomplissement des promesses. ya bokokisami ya Qu'est-ce que bilaka. cela veut dire en d'autres termes? Na elobeli mosusu yango elingi koloba nini? La puissance de Dieu Nguya na Nzambe créera des opportunités pour toi. ekokela mabaku ya malamu mpo na yo. Je vais le dire comme Pasteur Dadi aime le dire. Na koloba yango lokola mobateli pate dadi alingaka Des koloba. opportunités juteuses. Mabaku ya malamu wana penza. Alléluia. Amen. Des opportunités juteuses. Mabaku wana penzo ya malamu. Quand toi-même tu ne sais pas comment, Soki yo moko oyebi te ndenge nini, la puissance de Dieu nguya na Nzambe t'amène ekomema yo. là où ces opportunités sont. Esika oyo mabaku wana ya Là où malamu on parle ezali. de choses que toi tu recherches. Esika oyo bazolobela na tina ya makambo La oyo puissance ozoluka. te fait saisir les Nguya na Nzambe opportunités. ezosala ete yo osimba mabaku Tu wana ya ne malamu. louperas plus rien dans ta vie. Yo okobunga to eloko moko te kokima lisu na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Tu ne louperas plus rien dans ta vie. Eloko moko ekobunga lisusu na bomoi na yo te. Parce que la puissance de Dieu Po ete nguya na Nzambe t'amènera à saisir les opportunités. ekomema yo na tina ete osimba un mabaku architecte. malamu. Ozali Tu architecte. as fini des études il y a longtemps. Yo silisi kelasi tango molai. Tu es toujours dans des petits dossiers. Yo zakaka na mwa makambo ya mike mike. La puissance t'amènera Nguya na Nzambe ekomema yo là où on parle de grands dossiers. na esika oyo Des bazolobela grandes makambo ya constructions. minene ya kotonga bandako ya Et tu vas les minene. saisir. Pe yo okosimba yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la puissance de Dieu fera dans ces chemins où il nous conduit? Nini yango nguya na Nzambe ezosala na nzela oyo ezokamba biso. Il fera ce que le temps Ekosala ete et les tango circonstances pe makambo marchent à ta faveur. etambola mpo na ntina bolamu na yo. Alléluia. Amen. Marche à ta faveur. Etambola na ntina ya Il bolamu y a na des yo. fois, on a l'impression Ezaka na ntango mosusu ozomona que lokola ce n'est pas ma saison. ete eza eleko na nga Dans te. cette saison, les choses ne marchent pas. Na kati ya eleko oyo makambo ezotambola malamu C'est te. comme si rien ne va pour moi. Eza lokola makambo nyonso ezosimba te mpo na nga. Mais la puissance de Dieu que tu vas appeler ce soir, Kasi nguya na Nzambe oyo yo kobenga na pokwa na lelo. Pasteur Don Yves l'a dit dimanche, Mobateli pate don iva lobelaki yango mokola tu vas yengeleki. changer le temps. Okobongola tango. Alléluia. Amen. Tu vas changer le temps. Okobongola tango. Pourquoi? Pona nini? Toi, tu dois vivre l'accomplissement. Yo esengeli na yo obika bokokisami. Cette promesse-là doit s'accomplir. Elaka wana esengeli kokisama. Tu dois jouir du fruit de la saison. Esengeli na yo osepela na mbuma ya eleko. Chaque saison a ses fruits particuliers. Eleko na eleko ezalaka na mbuma nango ya bopeke. Toi, tu dois vivre. Yo esengeli obika. Tu dois manger Esengeli no les olia. fruits de cette saison. Olia bambuma ya eleko wana. Pourquoi? Pona nini? Tu dois avoir la force pour continuer à marcher. Ok, esengeli na yo ozala na makasi na tina Jusqu'à ete okoba l'objectif. kotambola kino okoma na tina oyo ozobaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps et les circonstances Tango pe makambo seront à ta faveur. ekotambola mpo na tina bolamu na yo. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu Nguya na Nzambe te guidera, ekotambusa yo, te conduira, ekomema yo, t'amènera ekokamba yo jusqu'à ces lieux-là kino na esika wana où tu auras la paix de tous côtés. oyo kozala na kimia na bangambo nyonso. Alléluia. Amen. Elle combattra pour toi. Ekobunda mpo na yo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que toi, tu dois arriver. Po ete yo esengeli À na ce yo lieu de okoma repos. na esika wana ya Tu bopemi. ne fais pas partie de ceux qui abandonnent. Yo oza kati ya bato oyo batikaka te. Tu ne fais pas partie Oza na kati ya bato wana de ceux qui te. restent, Ya ba oyo de ceux qui batikalaka. laissent tomber plutôt. Oyo batikaka na bango. Mais tu fais partie Kasi yo oza na kati ya de bato ceux-là que la puissance de Dieu conduit. oyo nguya na Nzambe ekambaka bango. Alléluia. Amen. Et ta renommée va te précéder. Bongo sango na yo ekokende liboso. Même Jésus, Ata Yesu ye moko. quand il est sorti des eaux, Tango ya bimaki na kati ya mai. l'Esprit est descendu sur lui. Molimo akitaki likolo na ye. L'Esprit l'a conduit au désert. Molimo akambaki ye na esobe ya Ce zelo. n'était pas là-bas sa finalité. Ezalaki nde kuna te esika Mais osegelaki quand il est asuka. sorti du désert, Kasi tango ya bimaki na la esobe ya Bible dit dans zelo. Luc 4, Biblia elobi na Luka mokapo ya minei. il était revêtu de la puissance. Ye alatisamaki na nguya. Et il y avait une réputation qui le suivait. Bongo ezalaki na sango moko ezalaki kotambola Il elongo na avait
n'avait encore rien opéré. nano asalaki ata eloko Il y avait te une réputation qui l'avait précédé. kasi ezalaki na sango ne À esi cause de la eyebanaki puissance qui était sur lui. mpo na ntina ya nguya ya nzambe ezalaki Alléluia. likolo na ye. Et Amen. quand, après cela, il était face aux démons, mpe na nsima na yango ye akomaki liboso ya bademona les démons étaient dans la frayeur. bademona bazalaki na kati ya kobanga Comme ce que les enfants d'Israël ont dit ici. lokola oyo bana na israele Ils balobi commençaient à awa dire à Jésus, babandi koyebisa yesu qu'y a-t-il entre nous et toi? likambo nini eza kati na yo Est-ce na que tu es biso venu pour une panique générale? yo oyaki mpo na kotungisa biso somo ekoti mbala moko Aujourd'hui, lelo tout ce qui veut dans ta vie nyonso oyo balingi na seront bomoi dans na la yo panique bango bakozala na à kati ya cause de somo l'onction, mpo na ntina ya à cause epakolami de la puissance de Dieu. mpo na ntina ya nguya na Nous allons nzambe prier. biso tokosambela Nous allons chercher la puissance biso tokoluka nguya na nzambe qui accomplit les promesses, oyo ekokisaka bilaka mais aussi la puissance kasi lisusu nguya qui tourne les ennemis au ridicule. oyo esalaka ete banguna na biso bakoma Ils ont bazoba toujours pensé qu'ils ont le dessus sur toi. bango bakanisaka ntango nyonso ete bango nde bazokonza Ils se frottent les mains, ils pensent qu'ils ont reçu. bazosepela mpo ete bakanisi bango balongi Mais ils vont se rendre compte kasi bango bakomona ete que tout ce qu'ils ont fait jusque-là, ete nyonso bango basalaki kino ntango ils ont wana échoué, ça ne valait même pas de la peine. bango bakakemaki mpe ezalaki ata na ntina moko Ils ont te souffert pour rien. banyokwamaki kaka mpo na pamba Pourquoi? mpo na nini La puissance de Dieu nguya na te nzambe fera échapper ekosala ete yo okima parce que ce n'est pas là-bas ta fin. mpo ete kuna nde eza suka na Le yo lieu du te repos, ce n'est pas dans le gouffre. esika ya bopemi eza na kati ya libulu te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chorale va nous aider avec une chanson. bayembi bakosunga biso na loyembo Et nous allons prier. bongo biso tokosambela J'aimerais que ceux qui ont les promesses prient nalingi ete baye oyo baza na bilaka basambela que la puissance de Dieu ete nguya na nzambe m'amène emema ye vers ce lieu de repos. emema ye na esika wana ya Que bopemi la puissance de Dieu nguya na nzambe me conduise etambusa ngai en ce lieu na esika où je vais saisir des opportunités. na esika oyo ngai na kosimba mabaku ya Que la malamu puissance m'établisse nguya na nzambe etya ngai dans mon Canaan. na kati ya kanana na ngai La puissance de Dieu m'établisse nguya na nzambe etya ngai dans mon Canaan. na kati ya kanana na Que ngai la puissance de Dieu nguya na nzambe me conduise etambusa nga vers ce lieu de repos. etambusa ngai na esika wana ya bopemi. Oui. Ramachata. Alléluia. Alléluia. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance Alléluia. et ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de nous et libère-nous et que ta chantons Dieu, Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Oh oui, Dieu, Yahweh, viens auprès de nous, libère et que ta présence, oh, nous chantons Dieu, Dieu, nous te proclamons Seigneur, et
présence, et que ta présence, encore, nous le chantons, nous t'invoquons, Père. Oh, 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 Père. Yahweh, libère l'onction, et que ta présence. J'aimerais d'abord prier nalingi nanu nasambela avec tous ceux qui sont fatigués. elongo na baye nyonso balembi L'âge a avancé. mbula esi Le epusani mariage ne vient pas. libala ezoya La te maternité traîne. kobota ezowumela J'ai fini les études il y a longtemps. nasilisi kelasi esi esali mbula Le ebele travail ne vient pas. mosala ezoya te L'onction de Dieu epakolami va na te nzambe rafraîchir ce soir. ekozongisa osika na pokwa na L'onction lelo de Dieu epakolami na va te nzambe rafraîchir ce soir. ekozongisa Est-ce osika qu'il na y a pokwa ceux na qui sont lelo fatigués au milieu eza na de nous? bato oyo balembi kati na biso Est-ce qu'il y a ceux qui sont fatigués au milieu de nous? eza na baoyo balembi kati na biso Nous allons nous lever, n'ayons pas honte. tokotelema toyoka soni te La réponse commence par la sincérité du cœur. Dis à Dieu, je suis fatigué. yebisa nzambe nalembi J'ai besoin de ton onction ce soir. naza na bosenga ya J'ai epakolami na yo na besoin pokwa de na ta lelo puissance ce soir. naza na posa ya nguya na Je yo na suis pokwa na lelo fatigué. nalembi Je suis fatigué. ngai nalembi Je suis fatigué. nalembi J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire, nasali nyonso oyo moto akoki mais kosala je n'arrive toujours pas au résultat. kasi nazokoka kokóma na mbano te J'ai écrit le j'ai voulu, nasi nakomi baje mais je voulu n'arrive pas au résultat. kasi ngai nazozwa bambano J'ai te vu sur médecin. namoni monganga na nsima ya Je n'ai monganga toujours pas de solution. ngai naza kaka ntango nyonso na eyano te J'ai vu oncle, tante, cousine, namoni noko tata mwasi ndeko mais je n'ai toujours pas de solution. kasi ngai nazozwa kaka eyano Ce te soir, na pokwa na Ton lelo onction, na epakolami na ce yo soir, na pokwa na lelo ta puissance. nguya na yo J'ai besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na Que yo ta puissance me donne de la force. nguya na yo epesanga Que makasi ta puissance me donne d'espérer encore en toi. nguya na yo esala ete ngai natyelo lisusu J'ai motema besoin de la puissance. naza na bosenga ya nguya J'ai besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na Que ta yo puissance me rafraîchisse. nguya na yo ezongisanga sika S'il te plaît, Père. nabondeli yo S'il tata te plaît, Père. nabondeli yo tata Moula pe pusani. ok Baleki babali. alleluya Menga nazo baluka kaka. jésus Nazaka na ndako ya baboti. Je suis Alléluia. incapable de me payer même une maison de $50. naza ata na makoki te ya komifutela ndako ya Oh, 50 Dieu. dollars o Ce nzambe soir, na pokwa na j'ai lelo besoin de ton naza na onction. bosenga ya J'ai besoin epakolami de na ta yo puissance. naza na J'ai bosenga ya besoin nguya de na ta yo puissance. naza na bosenga ya Ta nguya na puissance yo me donne de la force. nguya na yo epesaka nga Que ta makasi puissance me donne de la force. nguya na yo epesanga Que ta makasi puissance me donne des raisons d'espérer en toi. nguya na yo esala ete nga nazala na Que ta ntina ya kotyela puissance me donne motema des raisons d'espérer en toi. nguya na yo epesa ngai makasi ya kotyela Oh, motema Dieu. o Je nzambe prie nga na que yoki ta puissance ete nguya na nous yo dirige etambusaka vers le biso lieu de l'exaucement. na esika ya Ta boyandolami puissance nguya na nous yo établit ezotya biso dans l'accomplissement des promesses. na esika ya bokokisami ya Oh Dieu, bilaka o je suis nzambe fatigué, ngai mais nalembi je vais continuer à espérer. kasi ngai nalingi nakoba Je kaka suis kotya elikya fatigué, nalembi mais je vais continuer à lever les yeux. kasi ngai nalingi nakoba kotombola Mais je miso n'y arriverai pas seul. kasi nakokoka kosala ngo J'ai nga moko besoin de te la puissance de Dieu. naza na bosenga J'ai ya nguya besoin na de la nzambe puissance de Dieu. naza na bosenga ya J'ai nguya na besoin de la nzambe puissance de Dieu. naza na bosenga ya J'ai nguya na besoin de nzambe ta puissance. naza na bosenga ya Oui, nguya j'ai na yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya J'ai na yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya Quand nguya je na yo regarde mes enfants, ntango nazotala bana Hey. na ngai Seigneur, o nkolo Seigneur, o j'ai nkolo même honte qu'on m'appelle leur mère. nazokata soni babenganga mama na bango Oh Dieu, o nkolo oh Dieu, o nzambe oh Dieu, o nzambe donne-moi de la force pesanga afin makasi de continuer de jouer mon rôle de mère. na
na ntina ete nakoba kosala J'ai mosala na ngai ya besoin de mama ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya J'ai nguya na yo besoin de ta puissance naza na bosenga ya pour nguya na yo continuer à espérer. mpo ete nakoba Cette kolikia puissance qui a maintenu Abraham, nguya wana oyo efandisa abala ya il ma est dit de lui, elobami na ye il a espéré contre toute espérance. alikiaki koleka kolikia nyonso Eh Dieu, o nzambe donne-moi de la force. pesanga Tu makasi es venu donner à manger à Élie. yo oyaki kopesa bilei na eliya Le chemin est long. nzela eza molai Le chemin est long. nzela eza Mais molai j'ai besoin de la force. kasi naza na bosenga ya Aujourd'hui, makasi j'ai besoin de la puissance. lelo naza na bosenga J'ai ya besoin nguya de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na yo Alléluia. amen Alléluia. amen Merci pour ta puissance matondi mpo na nguya na qui nous yo donne de la force. oyo ezopesa biso makasi Ta puissance manguya na yo qui nous donne de l'espérance oyo ezopesa biso sur elikia ce chemin. na nzela wana Ta puissance, nguya na yo je le veux ce soir. nalingi yango na Je pokwa na le veux lelo ce soir. nalingi yango na pokwa na Cher lelo Saint-Esprit, moninga molimo je le veux mosantu ce soir. nalingi yango na pokwa na J'ai lelo besoin de ta puissance. naza na bosenga ya nguya na J'ai yo besoin de ta naza na puissance. bosenga ya nguya na yo Alléluia. amen Alléluia. amen Je vais maintenant prier avec tous ceux qui ont des promesses. nalingi sikoyo nabondela elongo na bato nyonso baza na bilaka Et même ceux qui ont des promesses qui ont tardé. atako bao baza na bilaka oyo ewumeli Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka Commence à yango rappeler à Dieu ses promesses. banda kozongisa nzambe makanisi ya bilaka Commence à na rappeler ye à Dieu ses promesses. banda kozongisa nzambe makanisi ya bilaka Commence na d'abord ye à rappeler à Dieu ses promesses. banda nanu kozongisa nzambe makanisi ya bilaka na Quelle est ye cette promesse qui est sur ta vie? elaka nini yango eza likolo ya bomoi na yo Est-ce que c'est sur tes études? eza likolo ya kelasi na yo Est-ce que c'est une promesse de mariage? eza elaka ya libala Est-ce que c'est une promesse du travail? eza elaka ya mosala C'est quelle promesse que tu as? eza elaka nini oyo oza na yango Tu es fille d'Abraham. ozali mwana mwasi ya Tu bala es ya aussi ma fille d'Abraham. oza mpe mwana mwasi ya bala Rappelle ya à ma Dieu toutes ces promesses qu'il a dites à zongisa Abraham. nzambe makanisi ya bilaka wana nyonso apesaki Ces na bala ya promesses sont ma tiennes. bilaka wana eza ya yo Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na Rappelle à ye Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na ye Qu'est-ce qui est écrit sur ta vie? nini yango ekomami likolo ya bomoi na Qu'est-ce yo qui est dit sur ta vie? nini yango elobami likolo ya bomoi na yo Rappelle à Dieu. zongisa nzambe Je makanisi suis enfant de la présence de Dieu. ngai naza mwana ya la présence de Quelles dieu sont les promesses qui sont dites sur ma vie en tant qu'enfant de la présence de Dieu? bilaka nini oyo elobami likolo ya la présence de dieu lokola ngai naza mwana ya la présence de dieu Rappelle à Dieu. zongisa nzambe makanisi Ramène au souvenir de Dieu ses promesses. zongisa ye makanisi Ramène au souvenir de Dieu ses promesses. zongisa ye na ntina ete akanisa Quelles lisusu sont ces bilaka paroles na qui ye sont sur ton mariage? maloba nini oyo eza likolo ya libala na yo Quelles sont ces promesses qui sont sur ton couple? bilaka nini oyo eza likolo ya libala na yo Quelles sont ces promesses qui sont sur tes enfants? bilaka nini oyo eza likolo ya bana na yo Quelles sont ces promesses qui sont sur ton travail? bilaka nini oyo eza likolo ya mosala na yo Sur ton business? likolo ya mombongo na yo Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi na bilaka Rappelle na à ye Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na ye Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na ye Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na ye Ramène au souvenir de Dieu ces paroles qu'il t'a dites. yo tala yo loba ete nzambe akanisa maloba oyo alobaki Il t'a dit soit directement, alobaki na yo ta mosusu na mbala moko soit indirectement, ntango mosusu alobaki na mutu par la bouche de ses serviteurs. ntango mosusu na monoko ya basali na ye Il t'a dit par la parole que tu as lue. alobaki na yo na nzela ya liloba oyo otangaki Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na Ah, ye rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya bilaka na ye haleluya
Rappelle à Dieu ses promesses. zongisa nzambe makanisi ya Et bilaka na après, tu ye vas dire à Dieu. mpe na nsima okoyebisa Quand tu es nzambe sûr que tu as rappelé à Dieu ses promesses, ntango yo omoni ete ya solo ozongisi nzambe makanisi ya tu bilaka vas na dire ye à Dieu que ta puissance me conduise à vivre ses promesses. okoloba na nzambe ete nguya na yo esala ngai nabika bilaka yango Que ta puissance me donne à saisir ses promesses. nguya na yo esala ete ngai nasimba bilaka Que ta yango puissance crée des opportunités pour que ces promesses deviennent une réalité dans ma vie. nguya na yo ekela mabaku ya malamu na ntina ete bilaka yango ekoma na bomoi na Que nga ta promesse ouvre cette porte pour que j'entre dans mon lieu de paix. elaka na yo efungola ekuke wana na ntina ete nakota na esika na ngai ya kimia Que ta puissance ouvre la porte. nguya na yo efungola ekuke Que ta puissance me dirige. nguya na yo etambusa ngai Je refuse de tâtonner. naboyi natepatepa Ce n'est pas à moi de rond-point. eza na ngai te nabaluka esika Ce moko n'est pas à moi de errer. eza na ngai te nayengayenga Moi, je dois être conduit. esengeli na ngai natambusama Je dois être dirigé esengeli na ngai nakambama jusqu'à vivre la promesse. kino ete ngai nabika elaka Jusqu'à vivre ses promesses. kino ete ngai nabika elaka Que ta wana puissance ce soir nguya na yo na pokwa na lelo m'établisse dans ses promesses. efandisa ngai na kati ya Que elaka ta yango puissance ce soir nguya na yo na pokwa na lelo me dirige pas à pas. etambusa ngai malembe Me malembe dirige pas à pas. etambusa ngai malembe Me malembe dirige pas à pas. etambusa ngai malembe malembe Jusqu'à mon canard. kino ete ngai nakoma na kanana na ngai Jusqu'à ce lieu où coule le lait et le miel. kino ete nakoma na esika oyo mafuta nzoi mpe miliki Oh esopanaka Dieu, o je dois nzambe toucher mes enfants. esengeli nasimba bana na nga C'est une promesse que tu m'as faite. eza elaka oyo osala Tu ngai m'as dit à moi, olobaki na ngai il n'y aura pas de femmes stériles. mwasi ekomba kozala Il te n'y aura pas de hommes stériles. ekozala na mibali mpe ya ekomba Il n'y te aura pas de bêtes stériles. ekozala na banyama oyo ya ekomba Oh, je te t'appartiens. o nga naza ya yo Je t'appartiens. ngai naza ya Je yo dois toucher mes enfants. esengeli na ngai nabota to Je- nasimba bana na Je dois nga toucher mes enfants. esengeli na ngai nasimba bana na Je ngai dois voir mes affaires prospérer. esengeli na ngai namona makambo to mombongo na ngai kende Je liboso dois évoluer dans ce que je fais. esengeli na ngai nakende mosika na makambo na osala La puissance me prend dans un point A pour m'amener à un point B. nguya ezozwa ngai na esika moko mpe emema ngai na esika Je mosusu dois évoluer. esengeli na ngai nakende Je dois liboso monter. esengeli na ngai Je ne namata veux pas faire des surplaces. naboyi nazalaka kaka esika Non, non, moko non, non, non. te Je ne suis pas appelé à faire des surplaces. nabengami te nazalaka kaka esika moko Tu as refusé cela même pour les enfants d'Israël. yo boyaki yango ata mpo na bana na J'ai israele longtemps traîné ici. ngai nawumeli mingi awa La puissance doit m'amener. nguya esengeli emema Que ngai ta puissance me porte. nguya na yo emema nga Que ta puissance me porte. nguya na yo emema Que ngai ta puissance me porte ce soir. nguya na yo emema nga na pokwa na Que ta lelo puissance me porte. nguya na yo emema ngai Jusqu'en ce lieu-là kino na esika où je wana dois vivre ces paroles que tu m'as dites. oyo esengeli na ngai nabika maloba oyo Que ta oyebisaki nga puissance me porte ce soir. nguya na yo emema nga na pokwa na Oh, lelo Dieu. o Que ta nzambe puissance me porte ce soir. nguya na yo emema ngai na pokwa na lelo Dieu. o Que ta nzambe puissance me porte ce soir. nguya na yo emema nga na pokwa na Je dois lelo vivre les promesses. esengeli na ngai nabika Je dois bilaka vivre les promesses. esengeli na ngai nabika Je bilaka dois vivre les promesses. esengeli na ngai nabika Ta bilaka puissance connaît le chemin. nguya na yo eyebi nzela Je m'accroche à elle ce soir. nakangami nango na pokwa na Je lelo m'accroche à elle ce soir. nakangami nango na Et pokwa na que la lelo puissance de Dieu me porte. nguya na nzambe emema Que ngai la puissance de Dieu me porte. nguya na nzambe emema ngai Que la puissance de Dieu me porte. nguya na nzambe emema ngai Jusqu'en ce lieu-là. kino na esika wana Là où il y a des opportunités que je dois saisir. esika oyo mabaku ya malamu esengeli na ngai Les nasimba opportunités juteuses. mabaku ya malamu ya kitoko Ah
Ah Dieu. Oh Nzambe. Pas les opportunités qui donnent de la sueur. Mabaku malamu wana mabaku wana te oyo ezopesa mutoki. Oh Dieu. Oh Nzambe. Des opportunités juteuses. Mabaku ya malamu. Que la puissance de Dieu me porte. Nguyana Nzambe memanga. Que ta puissance me tienne la main et me dirige. Nguyana yo esimbanga na loboko pe kambangai. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Que la puissance de Dieu Nguyana Nzambe. amène cette promesse à s'accomplir. Emema elaka wana na tine kokisama. Au nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Que la Yesu. puissance de Dieu Nguyana Nzambe. amène cette promesse à s'accomplir. Emema elaka wana na tina ete kokisama. Ah. Alléluia. Rebo sherebo sanderebo shat. Rebaskarabo sharadara santerebo shet. Que ta puissance me souffle des idées. Nguyana Il faut yo booster ma epesa vie. ngai makanisi oyo ekomema bomoi na nga. Ah. Que la puissance de Dieu me souffle Nguyana Nzambe. des idées qui vont booster ma vie. Nguyana Nzambe epesa ngai makanisi oyo ekotinda Je bomoi suis na nga appelé à likolo. monter et à progresser. Ngai nabengami na mata. C'est une marche. Yango eza etamboli. Oh Dieu, Oh Nzambe. ta puissance. Nguyana yo. 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 Ce soir, Na pokwa na c'est tout ce lelo. que je veux. Yango wana nde onalingi. Ce soir, Na pokwa na c'est tout lelo. ce que je cherche. Yango wana nde onazoluka. Ce soir, Na pokwa na c'est lelo. tout ce que je cherche. Yango wana nde Ta onazoluka. puissance. Nguya na yo. Parce qu'elle peut relever les défis sur la marche. Po ete yango ekoki kotombola mo ndenge na etamboli. J'ai besoin de la puissance. Naza na bosenga ya nguya. Il y a les Moabites devant. Eza na bamoabito Il y baza a les liboso. Philistins devant. Eza na bato ya filistio baza Oh liboso. Dieu. Oh Ta Nzambe. puissance. Nguya na Je yo. la veux ce soir. Nalingi yango na Parce pokwa na qu'elle est lelo. capable de créer de la terreur. Po au sein de ete mes yango ennemis. eza na makoki ya kokela somo na ngambo ya banguna. Rebo sakarababa. Alléluia. Ribo senderebo shita. Alléluia. Rebakeria bo seterebe koria da sant. Rimo shenderebe ikorobo sate. Rebaye koria da santuruba shenderebo sata. Rekaya koria bo sataraba inderia basante. Manterebo shataraba ikorobo seterebeke. Ribo santuruba shenderebe ikorobo sata. Inda ribo sayu kariba sekerebe konto robo shete. Nanta bless kiriabosia. Imete kerebo shete. Inda ribo shendarada. Rebabo sekerebe koraba sante. Manterebo sherere sata. Uraba ikoria da senterebe bo sheterebe. Ribo senderebe ikorobo shete. Oh rabababa. Le manterebo shararara. Ribo sekerebe bo shite. Inda ribo sanderebo shita. Manterebo shikerebe koria bo sate. Inda rabababa shenderebo sekerebo shata. Ta puissance. Nguya na yo. Babraze kerebo shatara baba baba baba. Ha. Rababo shenderebo sakara baba baba baba. Reba ikorobo senderebe bo shinderebe sant. Hey. Tu as bien prié. Osambeli malamu. Maintenant, laisse à la puissance de Dieu de te porter. Sikoyo tika nguya na Nzambe mema yo. Je sens cette forte grâce en ces lieux. Nazoka ngolu wana ya makasi na we La esika. puissance de Dieu est là. Nguya na Nzambe ezawa. Tu l'as invoqué, elle est là. Obeleli yango eza Tu awa. l'as désiré, elle est là. Olingaki yango eza pe awa. Oui. Iyo. Alléluia. Rebo sendere boshata. Reba seterebo shete. Ne prie plus. Kosambela Laisse la lisusu te. puissance de Dieu de travailler pour Tika toi. nguya na Nzambe esala mosala mpo na yo. Je le sens dans le main de quelqu'un. Nazoka ngo na maboko ya moto moko. Rebo sheterebo sata. Alléluia. Nebrazata rababarababo sotorobobosh. Derede shataribosa. Mante
keria da santerebo shikerebe. Ibo sontorobo bo sharabababa. Rutu kuturubu shindiribi keria da sete. La puissance de Dieu est là. nguya na nzambe eza awa. La puissance de Dieu est là. Nguya na nzambe eza awa. Sur le main d'une personne. Na maboko ya moto moko. Cette puissance est là. Nguya wana eza. Cette puissance est là. Nguya wana eza. C'est sur le main de quelqu'un. Eza na maboko ya moto moko. Oui. Iyo. Tu es appelé à compter beaucoup de millions. Yo bengami ete otanga mbongo ebele. La puissance de Dieu vient sur tes mains. Nguya na nzambe zoya likola maboko na yo. Tout ce que tu dois toucher doit prospérer dès aujourd'hui. Nyonso oyo esengeli na yo osimba ezofuluka uta lelo. Tout ce que tu vas toucher, Nyonso yo kosimba. tout ce que tu dois faire comme une affaire, Nyonso oyo esengeli osala lokola mombongo va réussir. yango ekolonga. Et cette puissance est dans le main de quelqu'un. Bongo nguya yango eza na maboko ya Oui, moto sur le moko. main de quelqu'un. Na maboko ya moto moko. Sur le main de quelqu'un. Na maboko ya moto moko. Sur le main de quelqu'un. Na maboko ya moto moko. Tes mains tremblent, tu arrives, tu veux saisir, tu veux arrêter, tu veux maîtriser, mais tu n'arrives pas. Maboko no ezolenga kasi yo ozokoka kotika te yango elenga. Oui, Iyo. la puissance de Dieu est là. Nguya na nzambe eza wana. Elle est là. Eza wana. Elle est là. Eza wana. Elle est là. Nguya na nzambe eza. Sur tes mains. Eza na maboko na yo. 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 Mains. Eza na maboko na Pour yo. d'autres, ils sentent comme des picotements, chaleur sur leurs mains. Ba mosusu bazoka lokola mokusa to molunge na maboko. Je le sens. Nazoyoka yango. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Bongo na ndimi yango wana nde oyo azosala. Tes affaires vont prospérer à partir d'aujourd'hui. Mombongo no ekofuluka uta lelo. Tu vas prendre un élan. Yo okokende liboso. Un élan. Okokende liboso. Un élan. Okokende liboso. Un élan. Okokende liboso. On ne saura plus t'arrêter. Bakokoka kokanga yo lisusu On ne te. saura plus t'arrêter. Bakokoka kokango lisusu te. Les ennemis ne sauront pas comment expliquer Banguna na yo bakokoka ta kolimbola te. qu'avec ce que tu fais là, Ete elongo na oyo ozosala wana. tu arrives là où tu vas arriver. Ozokoma na esika oyo okomi. C'est ce que fait la puissance de Dieu. Yango wana nde oyo nguya na nzambe C'est ce que ezosala. fait la puissance de Dieu. Yango wana nde oyo nguya na nzambe C'est ce que ezosala. fait la puissance de Dieu. Yango wana nde oyo nguya na nzambe ezosala. C'est ce que fait la puissance de Dieu. Yango wana nde oyo nguya na nzambe Sur ezosala. demain. Likola maboko na yo. Rebashete rebosa. Mblas karabo shindereboshat. Rebosi praseke rebekoro set. Pasaya bakorobo sheterebe indoroboshat. Nerebo saraba shekerebe korobo sant. Rabashia korobo sandereboshat. Mblezai korobo shikerebe barabo seterebe shete. Oui, la puissance de Dieu. Nguya na nzambe. 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 Tu as toujours fait des surplaces avec ces commerces. Na mombongo wana yo obalukaka esika moko. Tu n'évolues pas. Mombongo yango ekolaka te. Même quand tu as une opportunité, c'est comme si ça t'échappe. Ata soki ozwi libakwa malamu yango eza lokola ekimaka. Aujourd'hui, Lelo la puissance qui descend sur tes mains nguya oyo ezokita likola maboko na yo te fera saisir. yango ekosala ete osimba. Plus rien ne t'échappera. Eloko moko lisu te Plus kokima. rien ne t'échappera. Eloko moko te su ekokima na Plus maboko na rien ne yo. t'échappera. Eloko moko te kokima. Plus rien ne t'échappera. Eloko moko te kokima. La puissance de Dieu. Nguya na nzambe. La puissance de Dieu. Nguya na nzambe. La puissance de Dieu. Nguya na nzambe. Tu ne vas plus faire un pas en avant, 10 en arrière.
okosala lisusu te etambe moko oke liboso kasi zomi ezongisi yo nsima. C'est elle qui te prend et te porte. Yango wana nde ezwi yo mpe ememi yo. Alléluia. La puissance de Dieu ne t'attend pas. La puissance de Dieu connaît ta destination. Tu as une promesse, tu ne sais pas par quel chemin tu passeras, mais la puissance de Dieu connaît les chemins pour t'amener jusqu'à l'accomplissement. Tu ne connais pas le temps, tu ne connais pas les circonstances, mais la puissance de Dieu fixe les temps et les circonstances. Tu saisiras l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Le pasteur donc, il nous a donné un principe, n'est-ce pas? Pendant que nous avons prié pour demander la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est là. Toi, tu sais pour quelle raison, pour quel domaine tu as cherché la puissance de Dieu. Mais, si tu constates que la chose n'a pas marché, c'est que tu dois encore chercher encore plus. Ne te fatigue pas, continue de chercher. Amen, amen. Mais ce soir, quelque chose s'est passé. Amen, amen. La grâce de Dieu agit fortement. Et nous voulons adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes ce soir. Dans cette grâce, si nous avons apporté la dîme du Seigneur, acceptons de nous tenir debout en la prenant en main. Les pasteurs sont devant nous avec les paniers. Si vous avez apporté la dîme, prenez-la en main. Acceptez de vous présenter devant le Seigneur. Et pendant ce temps, nous tous nous préparons nos offrandes. Juste après les dîmes, nous passerons aux offrandes. Déclare une parole qui accompagne cette dîme. Déclare une parole qui accompagne l'offrande que tu donnes dans la présence du Seigneur ce soir. Et la chorale va nous accompagner pendant ce temps dans un chant de joie. Et nous allons payer nos dîmes puis offrir à Dieu. Kumama Yahweh.